La Chine de Karine Mokonzi, courage pe bozala fier na Karine Mokonzi. Nyonso ezoleka ata ba expliquer bino te ba chinois ya Karine Mokonzi ezolakisa ke mami na bino azali oyo bino bokanisaka aza penza icône aza puissant. Nakanisa campagne oyo ya déstabilisation, campagne oyo mpote ba papa, ba mama, bandeko, mpote ba rando na ba randonnette, mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Ba chinois, ba chinoise, la Chine, oye, oye, oye. Bozala fier na mami na bino, Karine Mokonzi la baronne. Oui, azali baronne, icône, autorité morale. Bozota la campagne, ya déstabilisation au bazo sala pona ye. Campagne, ya la haine au bazo sala contre ye. Campagne, ya disparition au bazo sala pona ye. Campagne, ya neutralisation au bazo sala pona ye. Mais ezalinde, ba chinois, bino bozwa yango comme campagne ya équivoque. Bazako équivoqué. Donc, bazako mikosana les bomate, mais bazako mikosana internet. Bazako mikosana mama YouTube. Bazako mikosana koyoka bilengi. Pambate, bakoyoka bololo. Ba chinois bozala fort ndenge bozalaka. Ba chinois bozala fier ndenge bozalaka. Ba chinois bozala na orgueil, orgueil oui. Ndenge bozalaka, ndenge mami na bino pe azalaka. Mami na bino balobi agangelaka na bato bazosunga ye. Mami na bino abangaka mikolo te. Bandeko toseka mwa mokie. Mami aza icône, icône. Azali autorité morale. Ako gangela mutu alinga ganga. Po Karine Mokonzi, na titre ne ya icône, na titre na ya autorité morale, na titre na ya mama YouTube, mama réseaux sociaux, mama net, ye na kati internet, ako gangela mutu nyonso. Même oyeko benge na privé, soko oyeko benga na privé, concernant internet, oyeb ou bien ozali na relation concernant internet, soki esengi agangela yo, akogangela yo. De ça qu'il s'agit. Na prononcer phrase wana bien, na kopia ki yango na petit ya togolais. C'est de ça qu'il s'agit. Soki Karine Mokonzi, oza kosunga ye, o pati pati, même au bota bana 50, baza mikola Karine Mokonzi. Soki esengi atia yo na droiture, na mungongo ya likolo, oyo kobenga agangeli yo, akogangela yo. C'est de ça qu'il s'agit. Yoka ndenge na ko prononcer yango kitoko wana eza lopoto. Alors ba misusu wana bazoya. Karine abangaka ta batu te. Ofinga mampata. Bino nyonso bozoya kaka na kombo mampata. Mampata tindi bino. Bozoya na kombo ya mampata na efali. Pourquoi pas bokotanga kombo Karine Mokonzi ofinga janvier? Pourquoi pas bokoloba bongo? Karine Mokonzi ofinga janvier. Ou bien Karine Mokonzi ofinga ngamoko. Bokoya te. Bozoya na kombo ya mampata. Na ba chroniqueuse nyonso wana kombo ya mampata. Kombo ya fali pona nini?
eloko nini bokozala na nsima bozoloba mampata mosala nzambe boyebi losambo asalelai mampata ayebisi bino bongo bayebisi bino bongo bayebisi bino mampata ndenge aza wana abetaki prière ya malédiction en tout cas bokamwisa nga mpe bino bokoma kaka moto aza mosala nzambe bozotia ye neti aza diabolo oui parce que soki bozolobake mampata bafingi ye na Karine Mokonzi sima boyebi prière abetaki boyebi makambo alobaki na nzambe donc bozobase na baprière bokoma nango mikolo oyo na modiri yo 4 génération na modiri yo okosala eloko te na modiri yo tala nayebisa bino vérité ntango nga nazala mwana moke mutu tu oyo asambelaka nalobi nyonso na mokili namonaki te to nayokaki te bayibi ye ou bien bayibi bapina camion na ye lobi ya modiri bango non bapambolaka kaka nzambe asunga mutu wana atika koyiba akoma na motema ya malamu akoma kosomba pine soki azangi bozwi namona bamalédiction te les seuls bon soki nalobi na bato basambelaka mutu moko te azalaki ou bien religion moko ezalaki te emodiraka mpe wana na kosi bon moko ezalaki oyo nga nayebi moko kaka bamiselema oyi wana nde nayebi baza koloba soki moto ayibi lipapa ya wara to eloko boye akomodiri yo me modiri oyo nga nayoka na matoi na nga eza kaka moko okoleka diarrhée en plus baza koloba diarrhée ya 3 jours soki moto aza kanda esuka kaka diarrhée ya 7 jours donc les seules malédictions oyo nga nayoka na bato basambelaka nazokosa bino te bandanga na botamaki ntina longwe na Afrique wana nayoka kaka bato bamodiraka oyo basambelaka eza kaka bamiselema mpe balekisaka kaka diarrhée ya 3 jours suka soki aza na kanda 7 jours me lelo oyo bino bozoya Karine awebi maloboloba na mampata te yo fosala boy mampata ayebisi bino ye amodiraka bato mpo nga nalandaka bamateya ya mampata naza kutu na bavideo nde mosusu natia mpe na site na ngawa bokende tala mpo boyeba nalandaka mpe bien sûr nga nali motu ya JF Ifonge bo motu na ye te me nazali ye aza motei ya mosala nzambe oyo ya biso baoyo frère JF Ifonge na frère Tangi bawana mateya na bango ezalaka différent barévélation na bango ezalaka différent ozomona baoyo baza différent baza copie ya moto moko te copie ya moto moko te ateyaka na internet ou bien na privé alors lokola baza spécial yango nga nalandaka bango kaka mpo mpa na nga bawana baza spécial mampata mpe sikoyo nalandaka ye mpo nayokaka mampata aza mosala nzambe alors nalandaka pour curiosité natala makambo ateyaka namoni mpe mateya mosusu ateya ya bien natia yango mpe na seti na nga mpo bolanda me namonaki te na bamateya oyo nga nalandaki bisika amodire Karine me bino sikoyo bozoya na kombo na ye atindi bino te nsima mikolo koya oyo mampata akabaka te yango la Chine tozonga la Chine bosepela wana réflexion asali mpo bato wana bakoya kotala kaka bakolingaka basola makambo oyo papa robo wana alobi nini alobi boye mpo baza na baterase bakutanaka bachroniqueuse nyonso ozomona ya Kongo wana na bandal bazangaka te na baterase wana terase ya Malika wana nde ezalaka na ekipe ndika wana soko oza moto ekipe ndika te oleka kuna te soko oleki kuna yeba osepelaka na ekipe ndika donc groupe na bango wana babenga yango ekipe ndika alors mais terrasse mosusu ezaka basecteur wana etonda na bato ya théâtre etonda na bato na bachroniqueuse kuna nde bisika batanga bakombo bapapa robo banini tu na la Chine bazotonga bino mabe bomami Karine Mokonzi ye kutu boloba te ye balamukaka na kombo na ye na ndoto balamuki nango ntina baterase wana nakanisa babiere mosusu ekobima kuna
kombo Karine Mokonzi. Yango na fomo kozala fier o ezoleka. Ezaka la puissance. Ezobakisa la puissance ya mami na bino. Po bato wana bakosila. Bakosila Mungu akutu esilaka. Ata tomona yango rapide mais esilaka na retard. Bango bakosila on dirait bazala te. Yvette Okapi ye mbongo azozwa. A continuer des projets na poto. Soka lobby asala semblant. Alobake non. Lokola papa robot a yebi déjà makambo nanga. Bato baza na sécurité. O na osa na bango kopa poto. Mais Yvette Kalombo. Bato no bakozala na secret comment? Parce que bato ke so na bango ba projet poto. Et ça projet poto. Faut ba solo na bato. Bien sûr mutu wana koloba no boy. La nanga Yvette Kalombo. Bien sûr, oh les félicitations pour la Chine. Maintenant, l'obélope. Yo Yvette Kalombo, ok, traité Magamapoto. Mutuana Golobano, Zela, Nakolukana Mona, ministre Nani, à son ambassade, na Yeba, pour na lope agence Moko, Bango Bateka Batike bien, même Roké na Air Kingandi, Air Wana, Tokoluka Tike Zalaboye, Tokoluka vol jour et Zalaboye, ba pilote à bien. A Golobano Bongo. Si Manango y était Mtaosala. Akei pa mutu muso matete ayebisie. Bon, na olinga mutu mwa kene potwa, yoso tindiki 3 osane na bipamba. Eza pete. Ngai nazana batu nanga mena ko signaler ote. Affaire étranger ezana maboko nanga. Bambassade na kota yango lokola lipa. Asirisi wana bapesi makambo. Akepesa na njili. Pa ya mutu kaka lupangu na bango bateka makala yokuto kochaka te. Yende muta otindika yo. Mokili yango ezali penza elengi. Na kosi yote oyo lobi papa robo ndimelanga. Me yango na ebisio makambu yozo sala eza facile pour papa robo ayebango. Papa robo kanisa mutafandi plus de 30 ans oke na 40 ans na poto asalate atambula kaka. Est-ce que po yeba makambu nyoso lekaka na mokili oyo eza problème te tout le temps nazana basongi. En plus de 30 ans. Donc, na pousse à la voiture pour comprendre. Na banda ko pousse à voiture. Hein? Donc, tant on a na coxé, il na potote. Tilelo, na pousse à la voiture, na sala pose te. Donc, na sala na voiture, véhiculé au moins à peu près 40 ans. Kanisa bien. Na somba voiture na par hasard te, na pousse à na par hasard te. Non. Na pousse à chronique. Nazaka na voiture chronique. Pourtant, mosusu, nazaka na 2 voitures, 3 voitures, mbala moko, ba tiape matricule, ezate van na parking. O comprendre? Yango wana, na yebi makambo ebele. Na yebi penze bele. Pe bato ma yele, lokola yosi na lobi, ba yaka pananga, po ba loba, ou bien ba loba likambo yo, ezana bango na difficulté. Na bakisi pe, na basala nzambe. Ato tuni oya minene nyonso ya Autriche, bakoyebisa yo oui, to koma pa na ye. Bakoloba en tout cas, ye pe vantar, mais oui, pa na nga bakomaka. Hey, robot. Yangwana Yvette Kalombo yo, ndengo zawana. Yo, ndengo zawana. Na tika. La Chine, nazonga na bino. O kapian to koloba nenine, na 63 ans oyo. Mami na bino, fobozane fier. Mami na bino azana plus de 1000 photos na Facebook na kosi. Mami na bino banda azala mokiye. Botali image na ye azala toujours na beauté. Mami na bino azala mwasi na kata basi. Mami na bino azali oyo mibali tu balukaka za pembeni na ye. Mami na bino ba leader nyonso ya musique balukaka baza pembeni na ye. En bref, ba leader nyonso ya mokili oyo bakozala na posa ya mami na bino. Mami na bino akutanaka kaka na ba cerveau, akutanaka na ba membre te ba misapi ba manzaka. Non, ye na ba cerveau. Na kosi image bozana ba memai na beauté na moto nani wera. Yangwane mona na ba memie na wera na moto. Est-ce que aza leader te, mokonza manyama te, nana aza la population ba fanatique na kati ya Congo. Wera te, maison mère. Sikoyo. Nani, o aza icône. Bon, légende. Nana komi icône, ita okoma icône, kala mingi te, ou bien mkola kotika biso.
aza légende ya musique ya Congo ya Afrique musique africaine au monde les grands Mopao nani azosala succès na ndenge akosakana te le King Fally Ferregola ba wana tu bakuta na mami na bino ba yebi kie mami na bino alors ba oyo ba manzaka pamba pamba ba mikinza ba masuba ba mai oyo ebimaka na se oyo bazoloba mami na bino abimisa mai si atapata oyo tozotala mami azotia eloko moko na munoko lipa kutu apete kitoko bongo muta bongo so akoti na mwasi kasa akosa akoloba kaka mwasi ana mai oyo abimisaka mai tout d'abord mwasi mpo makambo ekende bien tango meki boye na to tango sali ba caresse fo abimisa mwa soupe pour glisser bien orio lukaka basoyi bomona makambo yango eza ndenge kata. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss ya ni amandaje. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss ya ni amandaje. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss ya ni amandaje. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.